Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Les chiens à quatre pattes, mais ils suivent un seul chemin. C'est par cet adage que nous débutons notre émission News Dekin, votre émission News Dekin, qui est toujours présentée par moi, Betty Massengou, votre présentatrice préférée. Je suis là déjà pour le compte de cette émission et vous le savez que News Dekin, c'est une émission socio-culturelle, une émission qui vous donne les news, une émission qui fait la promotion de la culture congolaise. Et suite toujours à vos demandes, qu'aujourd'hui je reçois une comédienne, une grande comédienne de mon pays. Je suis fière d'elle, elle fait bien son travail. Elle était l'artiste comédien Modero Totokani. Et bien aujourd'hui c'est la première fois depuis qu'elle a quitté le groupe Académie des artistes ou de stars, hein? Donc Académie de stars, le groupe de l'artiste Modero Totokani. Et aujourd'hui c'est pour la première fois qu'elle passe à l'émission pour vous donner les news concernant son métier, concernant sa carrière, concernant ses films, hein? Donc je dis ses films parce que donc elle fait beaucoup de films, elle réalise beaucoup de films pour le moment, rien que pour vous faire plaisir, vous qui aimez bien le théâtre congolais, vous qui aimez bien la comédienne ou l'actrice Mirma, donc Mireille Mirma. Et donc c'est pour la deuxième fois aussi dans cette émission, chers fans. En tout cas, il y a beaucoup de questions par rapport à sa carrière, par rapport à notre invité. Et serrez bien vos ceintures parce que bientôt nous allons décoller et vos apaisements. Elle va répondre à toutes vos différentes questions. Et merci déjà à Gianni Image Mokonzi Nabango, Gianni donc célèbre. Merci mon frère pour les images et merci aussi à Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. Je pense aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, bisous à vous et salutations à notre cordon Timothée Piana Serge Oyanga, donc Moubale Mbinga ya Mwindu ya Bogar, cordon la biso moko Moussala toujours Kitokos. Merci beaucoup, salutations à vous. Je ne peux pas oublier Christian Bouyoumbououet, notre DT, et big salutations, big merci Nena Lobara toujours ya bongara na big notre boss, l'ingénieur Raph Ngindu, notre papa depuis les États-Unis. Salutations à vous, salutations à tous nos fans branchés fidèles de cette émission. Voilà, je suis déjà avec mon invité Mirma pour ba fan boleli et mingi boluki azo mona na susute ake wapi ba weleli nini na Modero Totokani pour ye mutu azalaki penza balwaka la privilégié aza wapi. Et bien le lot aux en a une émission to beta non ma solo par rapport il y a disparition na brisque na groupe. Mirma, bonjour. Bonjour Betty. Bonne santé. Santé bien. Voilà, en tout cas, et mon ara santé bien, toujours aspect rebelle, beauté belle, mi ma bataille rebelle, il y a des gars. Il y a des gars ma casse. En tout cas, ba fan bazolanda yo partout dans le monde entier. Oui, bis ba monene moi mikolo belle, bazo mono susute, un mona bango, après to kota na masolo émission na biso. En tout cas, ba fan nanga bino so boninganga donc Amir Mazanae anandaku mais a bossé quelque part. Donc na linga bino mingi ngape na ozanga bino donc na zana posa pena ngana bino to zala pembeni. Mais makambe bele belende et séparé biso mais na zana nga vraiment na zali. Makambo nini bowele nini na ya mode Mirma na ya mode na oyeba susu émission moto sala kawana mi mozo komisela biso ya mode ya grave et puis c'est bato musuku tumtema pasi toka mora mama Mirma uza susu pa ya mode te eza nini bowele nini donc ya mode aza toujours na mutema nanga na ngake makasi vraiment. Donc aza mutu oyo alakisanga penza théâtre ponga uta pa na ndaku na 2002 na uta penza na ndaku. Donc ya modenda formanga ti na ba compétence nanga na intelligence nanga pe na mettre en pratique na musala oya la kisenga nde lelo na komi boye eza ya modi ma toyokani te par rapport à musala. Ata na Bible baloba ke non so batumi balé ba tambola nzela moko te baza même esprit te dans bakabwana yango moni na préféra ki na ngai na vanda na ngana za isuna ete mais likamo nino bo wele linan
pour opesipe raison te bo kabolika bo yo kana bien te so bien ngote zanini po bamso ibowele limbongo bamso babio te bo boyani loko bo sai mwasi na mobali. Oui, parce que question on a tout narayo. Donc question est sexy ma casse pour battre belle balubango donc je te dis aux anaïdété. Donc yo ka ko zala moi ça modéro. Donc on a peine dans moi ça modété quoi. Donc bien lien soboye ba bongo et bongo te. Pour ça to zala bongo. Mais to kaboni te to nga to kabona même sous na bolingo même ça to nga to ko bana biso donc tous à raté quoi, tous à raté, ça y est, juste secrétaire naïe, tout bando comme appelé Hermo Benaye filmé donc naza vraiment et l'autre côté, naza qui pendait l'autre côté dans la vie privée. Donc tout kan kate. Donc kan te côté mbongo. Donc bolingo bozala na bino mwasi na mbali te. Malgré basango tambola monde entier. Yo mo polo ba que non bozala la bino na bolingo te ozaka secrétaire nae et puis bon comme ba filmer ensemble on bozaki mingi nae mais siko boyo kanite côté nini côté mbongo be côté ni bon côté mbongo pendant dans le ba bongo te parce que nga na ya ki théâtre na ki théâtre na zeno na nzalate quoi donc na ki théâtre déjà na binenga luka et na déjà ndenga luka donc na bande vraiment ko viser te ke mbongo apesa nga mbongo na bande ko viser bongo te nga na ki juste musala na bakisa na ndambo ona bakisa lisusu en place donc yango na sola pena la patronne na takaza soit en privé to sola na esa na bi bo solo la kapona ba film bo solo la juste na ba président pas tout n'enga ni bo vivre ndenga ni bo se retrouver kana ba film na bi contre na mino bo sala ka bo sala registre na ba président donc bo pesa kande bango mbongo ba président ba ko linga te ba futa biso pour bino bo soli kaka na bango mais ce que ça va que bozo ata moi équipe mo bo ata moi comité mo bo moi équipe de base obi que to travailler na bino yo pe on a contrat na on personne na contrat na et ça la bien mais donc isa kaka bosolo la kaka na ba président donc biso nde so sabe to za so rémunéré te donc yango pe na manema kotala pe na mbongo te bon nga ndotala plus musala pour na travailler ka penza makasi nga ndé ko assister na ba montage na ndé ko assister na ba jour ya ba tournage wana na zo diriger donc na ndé ko travailler makasi parce que na ndo sala ngo pona bike wana penda papa na nga wana penda vie na nga et après donc ils appellent pour na ngamoko donc pour na ngamope na bakisa lisu musala na nga yango na ndosa ndo viser kutumbongo te pour toi na ba fan na biso pe hermo basola biso na mabanga basola biso donc to se retrouver na biso mais que natala ki au salaire bobi na tungisa été soka lobi ke nga tungisa ya kos na tungisa été na mbongo te lokote donc to kabona pour na mbongo te. Voilà. En tout cas, c'est bien répondu dès qu'au lobby, mais pour la news est tambolement trop beau kawani bo wele limbongo film mongo fallait yo sala ya mode apesi muninga na yo yango saki moi raison au pe mirma au tali ba capacité aux en on de quitter au sali groupe na yo moko mais au penser te lelo mirma ba groupe PZBL hein au yaroki de kota à part modéro totokani académie des stars et ça peut na groupe mususu ya groupe Sinar Kezali ya Caleb président Caleb na Pembo ya président qui encore Elombe Ezali wana groupe Simba groupe P sans souci et ça wana au président Poudre de chasse azo kumbela masolo on pensait qu'il y a un groupe wana te so po to taïba groupe bana basi ezali ya ba maman Marie-Hélène on pensait qu'il était au linka yo pour ça la groupe na mona ki penza inutile ya kende lisu na ba groupe wana parce que na sina leka déjà wana. Donc mirma na banda carrière na kala na banda na 2002 na lomwa ka pepa ya mode na kala wana na ba 2002 feza ba 2004 boye to za ba masere kala défaite donc na kenda ka na groupe sans souci na groupe sans souci pe na Evrati nani papa na biso sans souci kenda ki na zaki ka wana donc na le cas déjà wana et pe na lomwa ki wana na kenda groupe Simba. Et Simba était parce que on y a somi balé ba na antenne A donc moyen na kota kunizaki. Pourquoi pozonga kuna logo longo n'est pas modéro? Na groupe sans souci. Non, maréchal azali sou kunatin.
mais le poudre de chasse azali beta pas président Elombe loko sala kakuna à l'époque ko ipozonga na yo o linka osala groupe par rapport à badia bomoni musana biso penda mutema mabeza makasi na ko ke na ngakuna oui mais ena batumsu ba sepela te babenga na rapenza fi moko ye awa boye auta pa uta boye te ko zwa ete ezala donc ngapenda na kenda mana groupe Simba babenga bozwa ete kenda na camarade na mo blondine to soli pena ba ya lule ba ndimi na bango après ba isi so boya lobi to yebe ba bite bozwa bango te bananwa non yeba côté la bino diabo non yeba te donc et pas marelen pena kendaka et pas marelen pena kendaka bon biso toza ba neti ngabo na sa ba marque batu moko boye donc na botama na leadership nanga na ko kende pa na yo boye okomo mona neti no étouffé yo makamuse banda sa makuna et pas la présidente Marie-Hélène non mona oneti bon nga ba kiti sanga par rapport avant on a eu un groupe sans souci na sepela na tenga moko na esape mutu te na kenda nanga donc na mona ma place o te na koyeko vrai penza na nini moko boye na transparence moko boye to na la liberté na zonga ke pa ya modé parce que na banda groupe kuna nebeke awana papa na nga yebinga très bien yango abenga nga na 2015 tina longwaka na ba 2004 je crois na zonga epana na 2015 donc to travailler ka ba une année et demie to ume na biso pété après longo lisusu après là okende lisusu après une année et demie ozongi lisusu non te kwenda futu karara non ne na longo mais une année et demie na zonga su non ne na kebe na zonga lisusu dans l'intimité pour na commencer sa carrière nanga non ta carrière nanga peut-être après et nango moulai vraiment te et donc lisusu no bala nanga souper dans voyager nanga nzambe ndem tayebi avenir na biso donc nga na sa no msana ngapo na moni nyeti erna zake pa ya modé au mona président alingio ba collaborateur balingio te ozomona et ça bon mtema mabe ba sepela note kana pamba boy bosse nini lo nezo pesa bango zuwa so ba moni mirma eza nini pona kitoko tai poyebi musala eza non ni raison ou soit ba musuba la kisi nini ya linga romi mona ba musuba ndolo ba privilège ndo pesanga eza bon moni batumi baleso bakangami makasi ezala likama makila bon nga pona nga na mona ngo penza mabete nga erna yaki kuna nazaki déjà ancienne donc moi na ne akala nga erna na groupe Académie des Stars na kuta ba gesho na kuta ba chouke na kuta ba mayonnaise na kuta ba fimo ba show ba sila doré na kuta ba tomate na kuta ba tebele ba okelanga mtema mabete na umela te na sa une semaine oyeba na komamba mon secrétaire kuna pe erna ye na deuxième tour na 2015 na umela peut-être na comme maman secrétaire ça par rapport à compétence ya mutu yo comme te mabe pourquoi pour être sala eloko wana ezake bon diriger au corps diriger net nga na diriger te donc bamisu ba ye baraté eza mutu na mutu eza eloko o ya botami nango eza don o ya botami nango sko kimtema mabe wana nde e bando sa penda na nde ko lobango na bando ye bise batebele ba sepela te tinga zala na yo boye tinga diriger ka tinga sala bana ndo ye bisaka ye mais ye moko kana bate kolanda bango te yo sa musana na yo bobima lelo na tikela bango place bango ba evre na bango na liberté nga pena evre na ngam nanga. Voilà. Mais est-ce que absence tayo est vraiment remarquable hein? Donc est-ce que ça déjà question mais débat bazo loba absence nayo est vraiment remarquable na quatre groupe Académie de Stars et ben le lot au sali groupe nayo moko la synergie et pourquoi dans le titre combo on a la synergie synergie dans la même cas batna war dedans et ça union fait la force donc la force donnée par plusieurs personnes donc force nanga mroté na bengi beti na bengi dada donc to sangani to sali force moko donc to stangi si likof na biso to beti et ça na force mususu ke yanga moko donc maele kaka voilà en tout cas maele kaka pour yo longwe dada international peut alongwe pa ya modé donc eza nini mais quand yo mo lobby force ya yo mon côté o aye na force biso pe betima c'est to côté si ba force na biso ba maele pour que la synergie et qu'elle de l'avant et ben mais au monte que ça mon charge eza charge au coca charge on tina souka mirna
nakoka mpenza parce que naoyeba na 2011 un abeteli yo lisolo ke baboya nga nakota na groupe Simba na sala ya groupe. Mais avant ça parce que wana na tolekisa babilo libanda nini na kini na biso awa monika kini na biso soutien mpenza makasi ezala te donc obunda yo moko mais tant wana na bandai ko travailler na ONG de moko ya place na Gombe donc yango nde banda sala ke na soutenir mpenza groupe yo sala ke ONG yango ekangi nde sko nazwaki mwa défaillance mais sinon na ngana travailler na nga jusqu'à lelo. Et modende ayoki ke groupe et kangami na vai na ngana ndaku camarade na mon net mon photo anangola de apprendre ende babenga. Mais c'est quoi qui est derrière Mima? Qui est derrière Mirma? Qui est derrière Mirma? Pour les lots, ça la assurance mon que et aussi mba au kangate au kumbela kilombo kangoti na suka. Non on doit soutenir Mirma ou azo peso assurance et belé bon. Mirma penza mon nzambe. Nga penda na mwa nzambe beti e arriva pe na vandi penda benabi conception film na nga na sala msusu na sala penda casting Mirma penda za aimer na sala penda casting au moins msusu na bino benga ka 20 personnes mais na déborde kana comme na ba 40 ba 45 voire mer donc au moins penda muto esui bande ko na nga baninga na nga eba ya no yamba bondeni donc au moins na penda na komi penda na suka batu ba obima kaka ba JP les Gaulois ba obima le roi de Nice ba obima ba dira makaya ba obima ba bladen wanza ba obima donc nga penza donc batu penda ba bima omona pa mutu moi za ki ne ka net o raisonner été ma bimi maman abimi mbala moko ba Hervé Aurore ba bima na poisson ka ba abimi vie muchambu papa solution na Caroline du Nord abimi donc nga penza na batu mo ba bima omara nzambe nda simbi bango ke non kende nanu épauler moi sana. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais au film, Ozo Salawana, titre na wezani. Et puis Banane va jouer na 4. Oyo est en montage. Donc, titre na wezani moninga to monguna. Pourquoi? Aboa kelina. D'abord quel mutute? Moninga to monguna. Si on a yango moninga, na nango monguna. Bon, on a évité à munguna et moi se retrouver na film wana. Donc, on a évité nga film wana. Non, le bateau qui n'a pas quel mutu parce que eza film na nga bana na nga ya kala na série na sala groupe na 2011 ba e bien ngo donc na sina Alexa on a TV mais na améliorant kaka parce que faina te kango donc moninga to monguna nga mona jouer monguna mais na kala na jouer moninga tout on habite nga mo fina jouer pena monguna ngo pona sala ngo bien pena de monguna sala on a ça là donc on a boqué du mutu j'étais mutu za film na nga moko ya kala même titre wana ka moninga to monguna on a bandeli yango voilà pour exemple tout mususo aboakelango X aboakelango X aboakelango Y aboakelango Z voilà aboakeli mutu te pe na travailler quand tuninga ba casting na travailler pe na bandeko na nga kaka quand azali Suzy azali Suzy Bantu Fatou azali Fatou Kaembe na travailler na ba coquette ba Fanny Mputu na travailler penza na bato ebele oyo ke Thérèse ya pas na kati donc na travailler na bato o Gingomba azali ba camarade na nga penza merdi le foot azali na groupe sans souci na travailler penza na bato na nga OK ata na bengi aboya te et comment même so bengi mutu be mutu ana boye a faucher yo so pe faut cacher est-ce que libérer peut pas cacher na bango non biso nde to sala ba film boye to la ba producteur te biso mo ka nde to bunda donc to sala na biso ba film mo kan sa mino te ke to eza ba film ba cacher te ngapela kenda na joie pas Fatou Kaembe pas benga ngake Mirma yaka ya jouer ebi ke muninga na nga aye na occupé na makamsusu ba régie ozomona donc acheter to sala ke toza edane lelo sozu contrat na yo oyebi ke anana ba master na nga ba epolenga nde osoli na bango donc bongo to edane nanu tona ba producteur te to bunda biso moko na ba propre moyen na biso. En tout cas, merci beaucoup Mirma. Mais bande wazolanda biso kayo molobi producteur azate kana ba propre moyen na bino mokonde bozo sala musala ngopo et que de vraiment de l'avant et puis mo ba soutien ka ya mike mikende sala na bato o balingaka yo bazo soutenir yo. Mais film wana e ote kamara na libanda to a pe na Congo zo penser pe les kaka comment non film oyo était kamaka libanda mais nande to solo na ba bato ngo bakolo ba site
balinga te to leksango awa mais ngana osona bango parce que il faut to leksango pe a po ezaka mambongo quoi donc fona leksango pe a po to so pe ba dérangement na nzela to mona okala ponyo le kali suste yana batu musuba mona nga pe na groupe a Baptiste bakanisa msu na za actrice nae batu musuba ba mona nga epa ya mode batu musupe si lelo bazana na idée wana ke na za na groupe sans souci donc to baza pe na posa ba mona biso to le kaka po to saka musala Congo bo le so to kufi yana ba congolais musuba yeba biso te ba wa kin awa donc fait plutôt le kana kin pour ça bien. Voilà. En tout cas, c'est bien répondu. Merci beaucoup, Myrma. Mais, bande Guazo, on a dit idole ya mima na théâtre Zaranan. On doit appeler ça au goût, on a reçu la théâtre. Pour façon de rejouer les. Yo mon ango ils ont façon nan. Donc, on a appelé ça un goût penza ya ko jouer. Na kota penda na profondeur ya rôle nanga et à mabomengo. Donc maman na zaki sera zo jouer ngamo pena na mi kota na kati na e donc non ba pena ngapena so na comment jouer il faut mana za la kaka boy ngapena ba na zaka penza na ba posa penza o za la star na za ya mobe ngapena fena ke kato kuta na kofi po penza donc tay na nga o penda kofi ka lingango na koma na ngata danseuse mais non ta ka éducation anda ku ba lingate donc tina kena na théâtre ngamo pena e ba tina na théâtre mon po beta kati na mopaote na kutana na ekutute mwe mwe obiba kaya batayo ya Myrma mopa walinga taseke mo be mwa kati beta ma na kutana na ekutute ata na nzela to kutana na ete mais na linga ke ka mingi mais to kutana pete mais na kalande mais na sikote na siko na linga te to kutana na deni na kalamande ko envier quoi lelo pesco comme déjà star te lelo po comme déjà ata dans ce système so aux appels principal na clip po mo bi batayo mo pa walinga na sala na ngape ba clip soka proposer ngana sa clip na boya te na sa po na sala na sa pe dana ba déplique na sana garçon mo boya ya lemba awa nani li passa mboshi na sala na ye na sala pe na dezimbo ese na sala mo ba tebele so pe lelo ya proposer ngana ke to sala na boya te meke danseuse ndete po na sala na bulu wana kala. Voilà. Mais ndeka balubaka ba fi ya TV surtout bino ba comédienne bozaba moins sérieuse bandumba et ça la rondeni pour lobi kando otunga ba clip ono suka Myrma komi na mutu boy Myrma na mutu boy apo komi ma présidente ba relation bakisa milisus oyoka rondeni baloba kaka donc nga penza na ba fan nga ebele tokuta na Facebook na ba fan ebele omoni so komi na makambo ebele makambo pe misupe bakisami ba mitie musupe bakisami tokoma ko kimango e komela biso penda kilo nga ko kota ba msusu façon na solo la msusu na batu ba momo ka miki mamsu ba o te poni no zara bongo se ko zorgezo ki pa batu te bobete na tala msusu na ko kota en ligne be na kuti tala ba message parce que fina ba no répondre comment ko so mona yango ndezo abiso temps mais ke o mobulu te bon eza question ya éducation ngapenda na mwana ndaku penza na pena mwana ndaku na vanda pena na ndaku tina koli batangi singa na sisi licence tala degré na mwana libanda te donc na mwana ndaku après pena bali makamka spiritualité nde simba na ngopete nde na vanda na ngai donc na pena mwana libanda te kindumba te so mutalingi na ngai na moni ke non naza na ngo kipete Nathalie, si on a moniqué, ok, on a la vente, si on a quatre relations, si on a moniqué, relations au mémanga, et bien. Non, vanda. Pour na cause à la karaté, star, nazaka bongo likoli, on a foutu la rabe, nazanga moko, et ça peut bien, et ça peut honneur, moi si à bonga kananda kwa libala. Donc, on a peine na CP, la peine so, on bala bien, on a bien testé, pour na sa psychologie. Na testé. On va l'en bien oye bendeni. Azala bagunini, azala ndenge nini. Mulai mbinga galo royo batai mwindu pembe azala ndenge nini oyeba na ndeni sa psychologie na ebisut eza étude de comportement donc au fur et à mesure to solo la no kana dialogue ngako na lingate batu babenga batu ba appel wana embetanga donc ba mina nga ba ebi na koka ba appel te koma
au moins tokoma tokoma nengo memanga na ba bêtise ndo memanga na ba fitité mbamo na qualifier yo na bité garçon oyo aya mabe pour ce qu'on ça qui pena muta sérieux il faut y la mutu pena na makambu mo boyeke normalement nde nini ovandara wapi OK na mutu malembe ana batu mususu avec ce pena mimana luka kayo na senga numéro ni pa baninga na yo balinga kati na parti na nzoto na yo surtout yo pena soko totali sima soko tali wetinda ngonanu mais belé pe batinda rango ya luka ko bon o luka nga lelo zunga on a appel vidéo comme ça o laksanga parti et na sens yebisanga sko muta bongo subasma masolo na ezanyeza buzoba donc yango mona katara bango ngaso muta bongo ina c'est papa o eli makamba buzoba to solo la no makamba vie ngana mwa mkete na sina koli na bana mibale donc na koli ngate mutu mwa memanga na bavanti parce que na pour sa vie aventure te na zana on fimo na sambe la capé comme memanga na vie aventure te donc on a kata bango. Voilà. En tout cas, c'est bien, vraiment, c'est bien répondu. I like it. On a pensé que j'aime ça. Bah fan nyon son alinga ne boy. Par exemple, tu mususu pe o benga pe. Neti mutu mo benga obiki. Na limbisi yora nzambo biso to bondela alimbisa pe yo mutu so benga yo boya benga yo appel vidéo a mitiki ye mobima nu. Est-ce que ça la vraiment boyo ra pe sonite boyo ka soni za la te marabo sala bande ko bo benga rabiso bo komela rabiso en tout cas et ça peut bien te voilà et ana bande ko mususu pe am sa sala ki on a amour amoni ke no mutu mo alingié bon au sengi parti a pesio mais aux ngomba moko au rendre en public aux mona donc ezo salir biso basi biso pe pourquoi ko sala en mirma surtout yo sala no actrice aux star eza nini amour de l'argent bolingo kaka po eza ba comédienne mingi yo moko yebi mususu pe bozala zala pe ensemble mususu pe oyo kama solo mususu pe mona nga pe batinela nga pe ba photo wana ba fi ya télévision botala batiki banzoto nyonso nani. Bon, mususu yango na olobate mususu mususu ye pona ye amoni ke relation wana pendeza sérieuse abike na mi pesa mutoro senga abamoni ke ba approfondir relation na bango bon senge bongo par amour akosa na yango zaka po mbongo te mutu musa ko sango par amour mais oyebi intention mutu asengeli yote batu mususu penga pona nga na mona MC za la basi na bango bakosa mwana na nga marié te nazana nga divorcé or aza marié atindi photo bongo agarda po ya tala ko star moko boye ba parti na nzoto yango or moi sini era kota na ba photo wana moni yango ali à rendre en public donc yango wana. En tout cas, c'est bien répondu, mais il faut toujours que Zaka Maël et Zalara pour Ndebalwara. Ba Fiat TV Bandumba, ba Fiat TV Bandumba, deux fois, ça fait aussi mal. Et Mirma ou tout à l'heure là, donc ça fait moins sérieux, ça ne m'a ramonté. Mais quand on est au Kenya, na mason abisso parce que toi qui est déjà malé na souk émission, apport il y a film wana na théâtre congolais anini. Apport il y a film langa. Munguna wana moninga to munguna et obakisa nini bon nga penza na ye ko corriger te na zaka juste ko bakisa kaka na ba biloko baninga pe basala donc na film langa liboso par rapport ya ba suggestion makambat batindela ngai ba remarque penza ki mingite film langa mir makano do ba o batala bo monango bo savorango donc na mema eloko moko boye ba réalité mususu om susu na banzonzing ba kashango moni na nzonzing de to tourna ba film wana ezo abiso ba tela to tourner film mobimba mais m suna Inksman osomona donc tant ils ont muke mais mundele bongo te mundela zolango ba inane osomona donc tosa makambangu mbangu maka esala kaka boya esala ka tosa makambangu mbangu donc makambu mususu tokota kapena na profondeur te makambu mususu mais omona na mir makano so landi histoire omona penda histoire ezokende tina suka penda to conclure ngo bien donc na olinga kaka tosaka te théâtre mobile quoi bakombese ye bana bon to pesa batuka bolia kaka babiloko ngo ndenge papa na biso akufa o nani o itokia nani mabele lis donc to sale bino ka mbangu bolia kaka bongo po biso to aba mirma biso to aba te to sala eloko o to yibike non bande ko na biso ba ko lia eloko oyo ba osepela nango quoi
En tout cas, c'est bien, mais le roi Lelo, image exacte pour un gars tout là qui s'abonne au extrait. Est-ce que image exacte là? Oui, dans le 4e épisode, il y a Mirma Kano. Voilà, tout le proposons aux fans na permission na yomoko pour déjà et comme nous déjà na souka bande kubozolanda émission boye ba déjà que Monguna donc moninga to monguna déjà bientôt bozozo yango bosomba yango ebele pour nabi ke bana poto tout bolingara yango bande ko na biso ya poto bolingara ba théâtre moninga to monguna bientôt ils sont déjà sur le marché. Irma Canon, c'est pour le plaisir de maman Emiline Zemba. Moi, c'est à papa tous Pépélé Yambetolo depuis Londres. C'est aussi pour le plaisir de mon grand frère chéri champion Kayembe, toujours na Kata Kenya Noko Yabana. Sans oublier Merline, moi c'est qui tourne maman na Serline, moi c'est Angania Serge et Blaise Kava, c'est pour votre plaisir. Et voilà, donc on est bandegos pour Hollande biso rare na température plus température 40. Et merci en tout cas na ba chef ya isika o ba pesi biso espace auto tournera émission ba docteur ba cordon en tout cas DG na ngopé oza numéro 1 patron ya température 40 na lemba so boza na kin bobetaka tour place vraiment ration na ezo uta wapi oyo bio kisi te yo rara nzambe mais masolongo pe simbara na ba kisi o ba o basala kisi basala na bango ata na bible ba komi ba biso lingi ozano moto so lingi ozano malili mais tie dite dans so lingi na olandi no kisi ba biso pe to pona na biso nzambe to pona na biso nzambe donc nga penda na mona nga kiselo e bakisa te inspiration e uta epa nzambe élévation e uta epa nzambe donc nga kutu na émission na liboso na isonga na lote élévation na nga donc nga penda ba yeba na bango nga ite na bima na ka be na ne ka be film liboso na beti et okani pe Mirma pe kombe banjo mathématique matitinde komi sikoyo donc na yebe kisite na ebikiste ngata na banzela na kokutana muto bama yo ana étoile bato ba mona yo pende za na étoile yo pende fo bakisa kisi ngabi ka kisite nganzambe nganzambe pena nzambe pena numéro 1 na vie nanga. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mirma. Mais moninga to monguna dès qu'on le besoin na montage à quand sorti nango pour que bandeko balingaraba qui est déjà kosombango et obima quand déjà ba mi-juin et bima. Bah, mi-juin déjà ils en a marché parce que tout tourna tout silisa ils ont montage garçon na tout bon ko embêté à travailler soit comme na suka benga biso donc ça combien de titres ils en a épisode combien d'épisodes plutôt ils en a 6 non ils en a 8 épisodes le baka modification ou t'es pas na emoko pour parce que Mirma Kano na salango 6 mais bima 5 mais oyo na salango 8 ce qu'on a évité so yé par rapport à 4 là so bima 8 so bima 7 donc mais ngamoro na salango 8 épisodes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mirma parce que tout comme na suka to côté manabiso pour taille Mirma oyo elukela ane batu makamu voilà oyo ne voilà en tout cas mais pour finir ba fan ba retenir ni na passage d'une émission na biso à Lelo et puis numéro à contact. Donc na ipsa ba fan nga na ngabino mingi donc na ozanga bino makasi na ozanga bino penda makasi par rapport que bomando zwanga tanyo sona esepelisa mais mikolo na esepelisa na zate na ozala kaka na film afatu dans la film afatu bomona nga net film mo ezoleka mikolo ezu na za donc bono mona na bino nga parce que solo na takazate moninga wana pe moninga to monguna eleka pe kuna bon et pas nana na mona ndenga solennité parce que ya modé président na ngai ex président na ngai aza coordonnateur kuna donc na ndimité et ko leka facilement teloka bouton te akoti na nenga bouton te bon pour na film liboso Mirma Kano na to sola na biso leka kuna mais ngamo kana ndenga ba vision na na tele na bitelo kwa nanu nini ko benda nezana nu ne bandeli boye na pesa no temps mais to soli na isute pour na film oyo donc yaza cordon so na soli na na otindanga ka epana yango na mona na nuna et vraiment na ba site mususu. Voilà. Pour finir, le basuka et puis quelques salutations, na numéro à contact.
Ah bon, Mirma Kano yo, on a besoin de bino, on a besoin de soutien de bino, donc ceux qui bobenginga et ça on peu bien pour n'avoir encouragement de bino, ba remarque peu, na zwaka ils a problème té donc bobenga na 00243 en 90 77 41 584 00243 90 77 41 584 on a besoin ngamba moko donc na PCP batu oyo basimba Mirma bambote donc badira makaya ba Hervé Aurore na pesi vie Muchambu na Caroline du Nord na pesi JP Gaulois le roi de Nice donc ngane na lobby quoi ngane benam na lobby bongo donc anakin ato yambaye donc c'est bien déjà na pesi Blandin Wanza bambote Noémie Lusamba mbote donc bozé belé à trop. Voilà. Merci beaucoup Mirma Kano. Donc ça n'est fini avec ce sujet, chers fans de Kekara. Moninga Tomonguna et vous avez déjà sur le marché Royal Isusu proposer binongo siko vraiment en intégralité dans quatre émissions entre Lobelango. Mais ça qui juste au cas pour la promotion il y a Moninga Tomonguna ozo bima déjà pour ils a déjà il y a aussi là il y a un montage oui ka lamba lambango pour que besoin yango bobengi Mirma na numéro apesi pona ba soutien ba conseil biloko nyonso na ye mo reposa te betima sengo tinela numéro a Mirma te o komela na WhatsApp pesa ni te benga ye moko borosolola 42 alaka. Moi quant à moi je vous remercie. Chers fans, merci pour l'attention particulière à cette émission. Merci beaucoup. Moi, Betty Sengo, je vous aime énormément. Merci na docteur, na température 40, na cordon, na Jessie. Jocelyne na kata terrasse température basi kitoko Jires na température wa merci na PDG nango donc boss et sika o na cordon na ba gérant en tout cas accueil ça vraiment chaleureux Belinda Ndombasi donc sur na température 40 on a jamais déçu. Voilà, merci beaucoup déjà à Gianni pour les images, Gianni célèbre. Merci mon frère Babi, imaginez donc voilà, merci beaucoup mon frère. Merci aussi à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlino et sans oublier ma maman chérie, maman Cathy Bakissa et bisous aussi à notre cordon Timothée Piana Serge, Christian Mbouimbouiou et tout et big merci à notre boss, l'ingénieur Rafungino, notre papa depuis les États-Unis, maman Emiline Zembayanga. Moi aussi à papa tous pépélé Yambeto, le maman Yali Kele Mbazara mort à Londres, maman Emiline Zemba. Oui bien. Ça les bien. Il pas soutenir à soutenir au Mirma. Boaka penza makasi maman Emiline Nzemba donc na yo kapenda kombo na maman Emiline Nzemba donc na sepel makasi mon kombo ne kotinga be style donc film nyonso yo na yo. Voilà, en tout cas ya solo la bien. Pour wana ya zara yanga penza maman o yanga voilà. Merci beaucoup déjà à mon grand frère chéri champion KMB na kata Kenya wana Merlin Monsikitoro na Kenya Blaise Kava toujours na kata Kenya Betima Sengo zelara nezalara o lekimo western et ça lit bien moi Koli et ça lit bien. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, moi, je vous quitte déjà, mais je vous souhaite bien de bonnes choses. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir. Bye.